Frère Mbouta, Pasteur Papi, Monique, Madame ya Pasteur Papi. Pasteur Papi, l'église a Pessibisope, message pour l'an 2023. Mbouta, na kanisa yepa kopia biso, concert pour l'an 2023. Monique, yepe, akobwakela biso ba vidéo, bien sûr. Oyo, ya bolumbu, na Mbouta, na bandeko mosusu, oya ba chrétien kaka. Histoire oyo, ezali eleki. Ezali mabe pona bango. Pona biso, ba téléspectateur, togangi. Waouh! Tolanda nanu, message ya Pasteur Papi. S'il y a des endroits où tu dois trembloter, chercher à aller tout le temps, c'est l'église. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, ta joie ne doit pas, tu ne dois pas trouver joie dehors. Tu ne dois pas trouver joie au milieu de tes amis. La joie, tu ne la trouves nulle part que dans sa présence. La personne qui nous exhorte dans ces psaumes-là, c'est un homme qui avait tout. Dieu l'a ramassé dans la brousse, Dieu l'a pris dans le néant, et Dieu a fait de lui quelqu'un d'important. Mais il avait l'or, il avait l'argent, il avait la gloire. Mais ce monsieur, au-delà de tout ça, il a vu que son bonheur, sa joie, n'était pas dans ça. Regarde, pendant qu'il était encore, il n'était pas encore roi, la Bible dit que les femmes chantaient pour lui. Les femmes disaient, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Il était vénéré, il était chanté, on l'acclamait, mais il ne trouvait pas la joie dans ses cris là-bas. Mais sa joie, il le trouvait dans la maison de l'Éternel. Il dit, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Sa joie, il l'a trouvée comme tu es venu là. Et quand tu l'écoutais, son Dieu lui parlait. Dieu lui disait, tu n'es rien, je t'ai pris dans le rien. Du rien, tu peux devenir quelqu'un avec Dieu. Dieu peut te prendre dans le rien et t'emmener dans la gloire. C'est le même Dieu qui prend un haut qui rabaisse. Et c'est encore le même Dieu qui peut te prendre dans le bas et t'emmener plus loin. Voilà pourquoi dans toutes les circonstances de ta vie, tu dois trouver la joie de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de l'acclamer, de le remercier. Dieu est pour toi un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais. Bote ba papa, ba mama, pandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. L'homme ne peut que Bote ce qu'il a vu. ba jeune garçon Tu ne peux pas être na un ba bon jeune père fille. ou une bonne Bote épouse banamike si tu as na mal. ba bébé. Bote ba Sainte Adoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. On y va chérie. Bandeko makambo oyo eza nango makambo moko elekaka nango chaque année, chaque 2 mois, chaque 6 mois. Ebimaka nango n'internet te, mais elekaka nango eza nango vie quotidienne. Alors soki ekoti na internet yango nde etiaka boye. Sikoyo soki bato yango bayebani lisusu neti frère Mbouta, neti Kaza Rema, alors oyo ekomi kaka
makambo te ke mwasi moko azosaka na mibali po histoire yango eza bongo. Bien sûr oza koloba frère Mbuta abeti mosinzo na mwasi ya Pasteur Papi Monique. Mais soki natali mwana mwasi yango sani ataki deja camarade ya Mbuta, sani ataki ba relation ya mobali na ye. Donc moto moko te akoloba nanga ba relation ya mobali na ye bazobeta mobali wana mosinzo. Ngai na ndenge nazomona ngo, na ndenge experience ya mokili oyo, mwasi nde azosakana na bango, to bazosakana toloba bongo. Soki totali bizu oyo frère Mbuta aya kopesa na kati église, frère Mbuta azalaki na telefone, azosolola na telefone. Mwasi sabongisaki telefone po esala comme accident to ndenge nini ye moko ayebi. Mwasi abandaki kofilme deja, to azalaki prêt mpo na kofilme. Avant asala yango selon ngai, si basololaki basalaki programme na frère Mbuta, église pe esili ndenge esilaka, frère Mbuta azosolola nanu, azobeta pe ba arche, azoloba nyonso na fier po ayebi ke mwasi oyo amonaka tout le temps pa pasteur, mwasi oyo amonaka bonzenga, mwasi oyo akotake lelo akomi na maboko na ye. Alors frère Mbuta ntango azosolola na telefone, ye pa na ye kaka misu atala bato na église soki basili. Bato basili batikali kaka bango mibale, aza kobwaka to moko akobima kote nini. Entre-temps azosolola na telefone, mbala moko mwasi pe ayebaki moma yango yo. Tango azoya mwasi anyata video, frère Mbuta na kidi batu pe chéri tosilisi amamika ye bizu. Mwasi abwaka sourire, atala video soki ezosala amonike koti. Ah, mokili yango ezali penza elengi sukali. Pasteur Papi nalobi na yo te, mokili eza elengi. Yo sikoyo ozomona nde mabibi. Limbisanga Pasteur Papi, naseki yo te, naseki nde ndenge batiaki yo bakraka. Yo mutu oreba tia te bakraka pona likambo moko songolo sali, me batie yo kaka po bana Monique obotane pe 4 bana. Pasteur Papi, histoire yo ndenge zaboy zala mayele. Soko lingi komitungisa tungisa na bana o bobotana Monique. Luka moye osala ADN. Baza 4 ndenge na moni wana to 5. Alors baza ebele. Soka zalaki ata moko bon okoko tika na yo. Soki pe bakola okoko tika na yo. Me bazali mike tala yo moko. Linga bana osala testa ADN, bayeba ba papa na bango. Ata ba mesani na yo baza mike. Ba mesana pe na ba vrai papa na bango. Nandimi te 4 bana wana baza ya yo. Kotala pe musika te. Tala kaka bato tu o ba fréquenta yo. Bazala ba connaissance. Bazala ba ami. Bazala marchand de journaux. Bazala bato convoiturage. Yo tala kaka soki bopesa na numéro bosolola. Alors Monique Abeta chita sima. C'est possible. Pasteur Papi nalobi te okota jeune 12 jours kolo alakisa yo bongo te. Bongo te sala pensa banquete
na makolo na yo na misu na yo ndenge mbila tango atie yo kraka ezalaki kraka ya solo mbila kangi yo oyo paso kende na voiture alobaki porte plainte eza moto mosusu te eza penza Monique demo te moto moko te atobetaki priere kolo akata bakraka wana zala sir loba penza kolo azalaki na mokolo wana direct kaka yo me nandimi te bakraka wana elinga kokatana kaka nde soko lobaki na mese na police fungolanga na kozala bien na bino en tout cas bakotika yo bafungoli bakoti yo na voiture na malembe bokei pasta papi nazoseka te nazotala nde spectacle yango nazoseka awa nalobeli mpe tacle tozozela sikoyo bavideo ya madame na yo ya motakala bien sûr na bambuta mpo ndenge afilme bongo sur et certain azalaka deja na bavideo afilma deja na mibali mosusu to atika bafilme ye me na volonté na ye to ye afilma me ndenge aza wana naza sir aza mwana mwasi moko ye penza image moko te akoyoka nango somo po abwaka yango wana tozozela tacle ekobima totala yango si tomesana kotala bamitakala eza nango normal nga kutu natalaka meme ya baex na ngai ah paster papi awa nde ozokama bibi mais bon oza mosala nzambe courage priere ah nana toli ya kopesa yo te toli kaka ade na bana baza nano mike luka moyen atolingaka bango me bayiba bapapa na bango mpo ntango bakokoma age ntango bakoyeba bango ata yo lobi te Monique ntango akoloba na bango keba bakokobela mitu wana zaa nango sir bakokobela mitu zaa nango sir na bandeli lisusu alors Monique bisiko zali yo mpe na liloba koloba na yo Monique Monique ozosala crise ya nini ya quarantaine ozokende na 40 ans ok bon profite avolela kolela okolela na okobanga te wana eza ya sir Monique okolela nazoloko te nazotia mpe libabe te olingo loba nini Amida bala 4 fois Amida komone Amida et puis bakawana sur 1000 basi esalamaka kaka na 20 sur 1000 yo ningo mitia na place à 20 wana meka na yo c'est possible nga na tia na nga tembe te yo moko oyebi force na yo tala kaka ndenge okwesi mbuta bisika za azomona komi yanke amema yo kutu batika mobali na bakraka nzoka yo utilize ye bameme na yo ya bantaba bon mbuta kogarde ya aza na griffe komone mbuta ayembaka omoni te fo change mbuta fo change na moto moko ya griffe ou bien ozokipe griffe te ozokipe ni bilenge ok on y va allons-y anu ale mokili yango ezali penza elengi Monique profite na vie na yo nzoto eza ya yo moko obotama yo moko okofa yo moko salela nzoto na yo soki mpe partie ezali kobosana te nga papa robo en tout cas soko obengi nga na matampunda en tout cas na pio déjà réponse nakomata papa robo omata mpunda te nakomata amataka na mpunda
ayoka kabilengi amataka na poda kaka ayoka kabilengi Pasteur Papi kanda te zuwa te oyo ba démonioso au chassa l'église en tout cas au sala loka bien Pasteur Papi talo banoni yum de solo la kana nzambe ngape na beta la prière ben na yebite tant pe na zo appel tetoli kampoboy de bisos to sambelaka Pasteur Papi bana baza penza mike libandino et ape bien soin batelango continue ko lata kitoko continue ko sali la kolo zala tout droit ndengo zali ozana nzela bien kopesa mbuta retour à l'expéditeur te namona ki osiliki makasi olobi mbuta akoyeba yo te kosala bote po Monique soka lobi afungola yo liste ya bato baleka tanka bozana yo en tout cas soki bango to beteli bango prière mabe na kanisa lifelo ekozala pona yo Pasteur Papi ngai kotianga na liste te ngai nasengi kaka Monique soki aza na place ya kopesa biye ngai mpe nazoluka nde bilengi amataka na mponda ayoka kabilengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.